un site moko. Image ya Congo. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabou. Ezalaki 14h bis oya Transco et Wutaki na destination ya pen pona kokende ko stationner na parking na bango taxi bis oyo bango ba Wutaki na matete pe bazalaki ko ya na Victoire na kotala na misu penza l'ITS oyo ezalaki na priorité kasi chauffeur ya Transco azangaki maîtrise topé patience ya kozela moninga leka na kozanga patience a tuti moninga na ye lokolo ekangami batu ya bonne volonté babandaki ko panzalité pour ba sauver chauffeur oyo ba passager nyonso ba se sauver ata moto moko te sauf kaka chauffeur nde azui choc na makolo ba victime nyonso pe ba témoin ba condamner chauffeur ya Transco oyo eza na fait faire okende we Transco fait tellement pour yese le cas Transco ka malamango kota sans calculer qui va mettre na e pour à kota donc yesa muna iko le cas papa yesuana sera tika yese le cas na nyonso ezate donc il faut ya Transco wala musala eza ba pesa ngote po za ndeko na yo c'est ça ndeto omona misala esale mato mo regretter tabiso to ezoka na euro na ba 13h c'est un site moko image ya Congo et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabou.